lengi lengi. Betu tu yanga leri keri ka ko community selamba. Batuge ni fumu inu keri kushe. Ah papa uki. Sari sabana. Vaya luamu mudila kena. Ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorudu kwankunga mimbot. Ima théâtre mwana mambot. Landa YouTube télévision. Tortue Ninja. Il va comme ça la force pour ça et quand je me bats Tortue Ninja. On ne serait sur $100 wala. Tikanga yo sombi culotte na lipapa na bière. Ngo sombelinga ka o. Falo pesa nga lipapa na po concorder na bodio. Tu sais franchement ma chérie, je vais te dire une chose et je vais te confirmer une chose. Tu vois tous ces gens qui ont de l'argent. Pierre Bassala ils n'arrêtent pas me battre. On vient faire la terrasse. Quand la fin de l'ipapa, la fin de pénable. Non, mais la pénable, bière, la fin de la pénable. Ah, la vie est belle. Ah, la vie est belle. Ah, l'argent est bien. La pauvreté, c'est la malédiction. Maintenant, toi, tu vas me parler, tu vas me dire que nous avons un bongo. Non, c'est ça, ce sont tes copines de ma personne bongo. Quand on va ça la canne à travers à battre, tu es bien monté. Ils ont déclaré sur Babilamba pour qu'il ne va pas. Bon, yo kende wapi? Obi? Oyo ke wapi? Naki nakoluka musala na ville. Ngape naki luka musala na ville. Parité. Musala na uza na kati ndako. Eh, moi ça zo sala mobile au sala, so ebo sangi simba mo esali bien. Chérie, on a que wenze, naki lukilote moi. Loko le fona na tikale kasona $20. Na ngana ke somba ta plante. Va planter nga mais nabi ah natika na kaka de préférence na sombelo atangulu na salelo liboki angulu. Cela n'est pas un problème. Mais tu sais que je t'aime tellement. Moi aussi. On s'est soutenu dans des moments les épreuves les plus dures et on continue toujours de se soutenir parce que non, on n'a pas amitié. Là je sais chérie. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé. Plusieurs années qu'on est ensemble. On a $20 wana. Luka Kenata, docteur Aba tradi praticien wana. Ok, non, que ça l'examen. Attends zemi, j'ai besoin. Attends maman. Attends zemi. Pour savoir juste qu'est-ce qui ne va pas. Parce que dans bon azaki quand la $100 là, ça qui examine surtout. Azaki bien, pas de problème. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à concevoir? Cela me dérange. Chérie, au moins, on a un problème à Kobota. Comment tu as dit ce qui nous a pesi, après ça a double. Oyebi frère Nabsoto Sambela Ranaye, frère Kevin Babenji Lamouli, na Asekalemba terminis. Ayaki aloba kara papa makambango. Soki tozozwana no banate, Nzambe yemo kwa yebi. Bila bolingi maman Nzambe. C'est là papa. Attends s'il te plaît. Bolingi maman Nzambe mi. Oh là là. Moi j'étais avec Yannick Chegui. On en a parlé de cette histoire. Ah, je pousse ça. Il faut que je puisse avoir un enfant. Maintenant, on a âge. On a 45 ans, on a 50 ans. Pour moi, on a peut-être un bandoko Kassoni. Non. Kakaye moko Yannick Chegui. Ayebi singai. Alobi safi quelque part le malheur est bon. Dans sens ni. Biso moku to ulala emsuba nzala. Zo siko nzala zemi. Zo siko mwana mukie. Ayoka kane conseil tata ozolo baneke oh maman bébé j'ai pas d'argent papa n'a pas d'argent ayoka oti maman écoute mon amour papa nzamba kopesa biso o mona kaka illusion wana te ya nzala mona soza libumu aza yo mais un botu mwana comme ya mutu nyonso mwana comme ya mutu nyonso to alipango comme ya mutu nyonso to avenue comprends bon na ba situation tozoleka le balo kwa nzambe déjà bando fongo la opportunité déjà na moni $100 c'est mais yana ekoya chérie na bota avec quelque chose à dire c'était na kobota c'était quoi la chose que tu voulais me dire voilà et loko nga pena na vandelio na bengi pona ebisa oyiki na linga ko je sais na ko bombelo jamais likambo ebi na kende na ngoka directement au but. Oui, camarade n'a pas de sa fille.
Attends, autant campagne on nyota. Maman nyota auto zakada deux fois yaka ah comment c'est là quoi il été. Hein? La femme samaritaine. Oui. Les vrais amis sont rares. Amis solo ezaka Jésus-Christ. Oui, maman nyota za campagne malam pour nayo. Quand tu jures yaka wana 30 000 francs, équivalent à $15. Elle a fait juste cadeau comme ça. Maman n'a jamais pas mbola, n'a jamais soleil belé. Donc la bénédiction n'a pas que toi la ngo, la go ça la ngo, n'a pas kata kata ça pesa. Aujourd'hui on a zala nzala, moko je te dis. Vas-y, je t'écoute. Mais nga pena na kanga matoye. Bela batunde balobako mobali wana na koko ya jamais. Na mona ata eloko moko te kabola bolingo ngana. Laisse parler les gens. Mobuta zaka na bomoy. Adando fingaye. Mobuta kufi, si le bakomo fingaye, et bakomo réclamer. Donc les gens les ont dit, je m'en tape. Mais nous taza moi mabe. Tika. Maman nous taza moi na aza. Donc na bakout moi na te passé c'est une maman. C'est ta copine. Comprends? C'est une très bonne copine pour toi. Tu sais, je vais te dire une chose. Il y a de ces personnes, il ne faut jamais lâcher. Donc, c'est maman nous tawana baba. Ce sont des personnes, quand tu n'as rien, ça permet d'avoir un peu d'aider. Moi, Satan a Satan indengai. Naloba qui est papa, les vrais amis sont rares. Amis à Soleza Yesu Masia. Oya kufela ki yone plus nanga. Webi $100 wana lia ki aso utaki wapi. Et ma copine nani Afi Makengo. Afi Makengo na Mifi Makengo. Mifi Makengo. Non. La bonbon de l'autre chérie, je t'aime. Nzambe. $100 wana utaki pa ya nyota. Pas Afi Makengo te, Mifi Makengo te, Maître Makengo te. Ndeko ya nyota. Ah, mokili. Pona ni balukaka kokabola ngana yo. Pona nini? Oyebi ndeko na ye moko azalaka na Belgique. Te nazo betolo nde lisolo. Ndeko nyota azalaka na Belgique. Pasteur Levier Tembo abia sepelaka nanga alingaka nga soka monelanga na kindoki soka monelanga wapi na yebite. Stop. Babala. Stop. Nga nalobi te nazala mobali nanga. Nakoki jamais ko garder likambo mobuye mbongo mobuye masumu nalela mobali nanga ite na boyi. Tu sais combien d'années on a fait avec toi? Yuka bébé. Non, stop. Tu sais seulement combien d'années qu'on a fait avec toi? Tu sais... Eh, stop. Je te dis stop. Tu sais combien est-ce que moi je souffre? Je me lève tôt le matin. Je fais le pied d'une guerre file pour juste chercher du travail. Et je fais le pied l'aller et comme retour. Tout ce que je fais, ce n'est uniquement pour te rendre heureuse. Attends ce qui mais comment est-ce que tu peux oser de me tromper jusqu'à ce point? La tromper, chérie. L'argent ne vient pas de toi, l'argent vient d'une autre personne. Et moi je prie cet argent, je me suis engourdi de cet argent, je prie cet argent comme si c'était le mien. Nasalela qui sagesse. Nasalela qui sagesse. Sagesse. Nali papoyo. Non, Thomas. Oh non. Je na linga ki ote na linga ki na ebisa ote. So na linga ki ote na linga pe na zwambongo wana te. Oui, mais Arto Sali. Adam aimait tellement Ève que Ève avait préféré de sortir avec les serpents et après de sortir avec Adam. C'est ce que tu as fait. Non, chérie, wana ezala ki mabongisa Nzambe. Est-ce que vérité za mabe? Est-ce que vérité za lisumu? Na yebi vérité blessaka. Mais pour qui quoi agir bongo te? Félicitations. J'attends. Allez, madame.
ngana petit no ngana mutu munene néglige kanga non ça va félicitations double si non pessima mais wana mwasi si wana mwasi tala Rita kota pas double si mais kota 5 fois oui non ani nazomona comme si nazoka rythme on a bengana ina ndako non viko kelimba mubu non moni no disa c'est quoi ça on dit fils wana biso wana attends omoni je tobimaka na yo tobimi na yo na bina ye no tozwa transport te ya josaph otama ye mpe fata totakoleka ah non non aza mwasi parmi ya basi et puis nga bagutango na banda kokola na josa bango na nga na banda kolingaka double signe na comprendre te nagi mwasi na ngwanda mazwi ndenge nini nakobengana ye omoni na leki na yo matilanga suma mbongo mutu non ne t'a fait pas soka tala nalobi ketana de vermona mwana mwasi wana afuna bala franchement oh tout à fait soit $100 soit $100 soit na boke fana mushi mwana mushi ça va nzete wana konyo kompati ofana na yo mais na ebi yo pe wa triple voilà mwasi bosake na yo nga otu lokuta mabete po mezati nzamba mona nga likulu ata vi na nga chiteke international pia malo soka benga nazaka direct mbala moko bien sûr ezala kumwa pa soka benga fisa papa boni sa te ndenge ni makambo zole ya kuna te papa kimezali donc na zamu taper même nani Joyce motema ya otekninga Joyce aibisanga noko josa yo comment se fait-il que osala mwasi no na ok linga so mwasa mnene ndenge mwana nani mona double signe on a double signe oh on sentiment $100 au lokuta mabete na zoka na ka ba 10 ba 15 mais le nazui ça on a exemple 100 bosso na bali oso ba 200 na 300 oh félicitations vie en tout cas merci ok so on a ça bonga et c'est bon vie merci d'accord mon boulot c'est oh là on a tout temps oh fils voilà il est voilà votre tête même on va bien ok d'accord Jésus. C'est mes guinées, là. Sophie. Vous avez un problème? Problème nini? Mon nom, je t'ai dit. Tout ça, est bien, tu commis à Kana Nengotin. C'est quoi ça, na boucana, vraiment? Je pas. Elle a-tu dit que bien à la vie? C'est mes guinées. C'est bien qu'il a contexte nul que je suis le mari de ta copine au commandant de ma soeur, c'est ça? Si réellement, dans un semé qui lobby, si réellement tu me respectes, alors comment est-ce que tu peux essayer de vendre ma femme chez ton frère qui est en Europe? Oh! Bah oui! Sophie! Non, quand elle a sa fité, c'est à moi que tu dois regarder. Parce que pendant qui on peut sailler mon bal dans la Belgique, le bal qui oh ça fité, t'avais trouvé bon on peut sailler mon bal dans la Belgique. Pourquoi? Parce que mon bal Assim n'a rien du tout. Assim c'est un pauvre, qu'on se le dise quand même. Je suis un licencié en économique. Et après tout, grand frère dans la Belgique, allez Nani, je vais crier sur toi. Je vais crier sur toi parce que tu es une des personnes où il y a des ordres dans la carte de famille. Il y a failli Nangaï. Tu penses que si moi j'en monte, cela peut faire que la moi c'est un grand frère là. Mais si on a d'apprécier pas d'apprécier ça ma beza. Ozo safi bosa bosa nembula boni. Osa ina kenini. Saka koma ko liaka na kosenga po yo liaka. Ni na ngosi la raté. Tu vois maintenant? Oh, maintenant quoi? Maintenant ni na ba français, ni ko lobele ba français pour les maka. O comme si ko senga tala. Tanya akoma. Tango yo lingaka za ka boni. Ki camarade ki ba na ngo acheter menga na mukola safi. Na minute so to teminga na safi tala na maman mketa safi. Ce sont les mêmes paroles qui sortent de ta famille.
Ton père dit ces mêmes paroles. La comprendre. On comprend rien. On comprend. Alors, vice versa. Donc, tu veux donner à ça ton grand frère qui est en Belgique. Yo ko linga ngai. Au kakano ngai. Au beng sangala ba rendez-vous. Au kabelanga bambongo. Dans la place nyonso to kene na yo na boya yo. Yango lingo sala bo. Ozako inviter ngai to fana ngano la carte chambre 1 de 2. Otikala toute nue. Tu sais ce qu'elle me disait ta copine? Que yo nongo zawanate. Ozo mérité ko bimala mo bali lokola ngai te. Yenda zo mérité ngai. Ta copine. T'as vu maintenant? Jida Escariote à moi si eu. Mutu lokola ngaba ngako lingo. Nyota. Tesa fita ya bien mbele bosakana ngate ngako lingo mbalo. Atala moto. C'est là. Donc yo bande ko linga mobali nanga. Otikala ni devant mobali nanga vraiment. Ngai. Camarade on a bengaka de longue date. Donc tu peux singa yaya na yo wana ponga na kende robe yo botikala ko sakana na mobali nanga. Donc ça vient di mama na webso ngaka ko na pas photo. Fouet publié na téléphone yo caméra caché dans la kitchen ba été. Fouet quel est l'accès? Hôtel Luana. Pour avoir le couteau mobile na yo toute nue. Na lingi la camarade ngai. La kisa ngona ndima yo. Donc lingi so na ke poto et pas lever tembo ale yo tikali ko sakana na mobali nanga. Mobile yo wapi? Mobile yo l'homme c'est l'homme ngai. Nga mobile la ta 1 centime nanga ngai. Ana nini na ngonga na pie mbona o ngala ko inviter. Na émission pe suki sa ko na ngai. Momoni yo ko lukanga soute. Ko inviter nga soute na émission. C'est ko za camarade mabe. Ça fait mali mobile ngo akoma na mbongo a nyokolo yo. A nyokolo ngai te maman. A lingo pa na le côté. Ça là o so mbongo. Bon comme 60. Camarade ngai yo na betela tolo. Etali yo. Mobali nanga ko sala ngo jamais. Plus jamais oza mutema mabe. Ça vient ma mobile na yo. Nandi mete pona ni aza mobali nanga l'homme selon mon cœur. Ça mobile ba côté la raie. Tout monde beso azali mobile ya yo. Mobile ba français sala zana wana munomu ko zo. Tanga. Oza ya yo te. Oza copine mabe. Problème te merci mais nga linga mobile. Oza copine mabe. Otikala ni. Devant mobile nanga. Ngai nyota. Quelle action ba image. Quelle action ba image. Ma chérie. Les frères amis sont là. Lingana longo na libulu mais lokolo boyi ko yokanga. Longo na libulu nini abankosi to yakufa. To beba na bisote kende no kasi. Te salinga de pasi. Pasa nini yango? Ngabe na ko linga mobile na yo. Pourquoi pas? Merci ke na yo. Na benga ye ya na nga levier tembo. Na yebse na luke moi simsu yo za ma. M'en fous. OK kende kasi. Asa danger te? Problème te ke. Asa stratège? Azana stratège mo. Asa président de la République. O benga mbongo na mobile. Malia ko na kana ilikolo. Boyo tigala kanini devant mobile na. Nani yango? Nani? Tanga lobianga tima banga na munoko. Yondo. Oh camarade mabe. Aza mobile na ngai avenir. Lelo te simbi te lobe ko simba. Avec Jésus ko simba. Oh camarade mabe. Donc couple na biso oyo sepelaka nango te nyota. Eh ya lola nzambe ba camarade. Yango, nous sommes dans des mokolo ngana ko bimade na vandi na ndako, yo banda ko lobisa ngande ngwana. Ah? Ndako na yo ya wuti ko bima. Banda bima ka keye. Tingongo yo. Nana zongete. Zila nana. Siko yo po lubi uza ko bima. Siko nani olambira ngai. Papa kanga nga lamba na ndako. Uyi malamba kisi na zako mina. Neza ko mina ndengo wana zako senga tende na voix na nzala. Papa, so na bima ka po itila ngama kele pwana. Siko yo kominde baturu oya dengo bima bimi, oya dengo bonini oya nini oya. Chou. Ah, bote. Et mais tu dis non. Yuna. Comme frère. Bote ma bobe, c'est nécessaire. Merci papa. Il veut ça non quitte. Samba mon biti ça web. Papa. Ah, sans soir. D'accord, merci. Oh, ya Josa. Ya Josa au papa, au lait qui va à l'andinga. Yvette, hein? D'accord, merci. Assanan, député?
Papa. Tata, oui, tangu luye, umoni isiko isali kubuka na wana. Na pomo eza. Njila singa nyonso ndenge isali wana na kwa tata mzungu. Wana nyonso oyo kubongusesera na tata biso nyonso sima na yo. Papa. Hata kufunga na kutamula ya kungunza mandenge wana. Wana yo. So kubongisi sika wana nyonso basali nini kadamu nini wana. Makadamu wana tata biso nyonso sima na yo. Uku kama tabavua ngana zali mukonzi ya nini oyo alandi balabala di oyo alandi sikoyo ngai tasi ku kama tabavua nyonso ya nanu bili yo tata na bombi lo kutendenge na zadi awa nzira nyinzo ya kubiaba papa zani de bakusa biso wa nyonso baya badeka na onga nani na nyoyo adeka na debite makolongolo badeka na bangonyo ndenge wana ola so kubongoseka tata tukuvote yo papa nde papa aza député te so monika mutaya c'est que aza député aza député bon faut ça papa de peut-être monika ba image ma ba député ça faut papa de pona nzitu mama nzitu ni saula kando zali député na mandefu pendenge zali ya mutiani nenyoyo bonga zali député zali nani papa il y a une autre question chérie oui papa tu pas namté tu olenga ata beso moni papa tantia papa ça gentil makasi papa tu le baka ah bon yeza ne bien papa na sepeli yo le ka double si le kine ngane la landi yo dolandi ah bon bozaka bino mbale ka bisini mbale d'accord merci oye bangasi mala na aussi ça fait d'ailleurs franchement ma belle on passe aujourd'hui l'amour je trouve pas que c'est débordé un peu c'est pas bien d'après les analyses chimiques ma belle au pose à banyama parce que ils ont ma belette hein les analyses aujourd'hui on zo baksa sous ba microbe dans njoto donc ils aiment bango dango zo tindoka boy bongo te nsema liboso ezalaka bongo bana nga pa liboso ozase esanga banoze so omona oke ville nde okendaka wana so ozotala mwa quelque chose sobelinga tondolo batiango bapilipili na bango wana bapilipili ya poussière wana na manga sende ya mobesu na litongi surtout litongi ezanga te bapilipili la mona ngo bike eza pilipili te eza munga mungo bah ouais je te dis oyo mpona oyo eza pulpule eza pulpule nakoka mposa naliaka nde mabele yango ezalaki mpe ebele meteloka etikala en fait tu sais franchement je suis tellement content maintenant c'est tellement que je n'arrive pas à exprimer la joie que j'ai en moi parce que tu es tombé enceinte allez sur ma casse je crois qu'il va falloir que je puisse redoubler les efforts parce que tu as soumis l'été hein, tu as commis 3 tu as déjà un homme un autre humain dans ton ventre donc dans minute Moussa surtout dans mon appel à ça là s'il faudrait couper pas dalle je n'ai pas le choix je dois le faire hein. Je sais que les gens vont se moquer de moi et tout et surtout qu'il y a mon père qui le dit souvent tu es un licencié en économique et tout donc normalement je dois me trouver du travail un bon travail et tout bah je n'arrive pas à me trouver du travail donc là je suis à tes souffles il faut qu'on soit la bassane il faut qu'on paie pas badal je dois le faire parce que sur Boti c'est ce que je disais avant on était à 2 maintenant on est à 3 il y a un être mec que tu portes dans ton ventre je ne veux pas que l'enfant puisse naître comme ça on n'a rien du tout donc je ne fais pas les choix donc je dois tout faire s'il faudrait faire la lessive le vaisselle et tout quelque part donc je ne fais pas les choix je dois le faire quasiment donc. On a fait ça la carte. Mais nani ne sera comme nous non papa. Mais sur le moi là déjà n'engo za la beauté là. Sur la munda moi là ngate. Sur la pembe. Oh my god. La personne comme on dit Assim. Assim cela veut dire la personne qui doit s'aimer. Donc tu vois Assim dans la galère, dans la souffrance, j'assume. Et l'enfant, mon premier enfant portera mon nom Assim. Il doit toujours assumer. Mais lui là, il sera un vainqueur. Il ne sera pas un crevard comme son père. Maman, quoi? Il s'est engouement au zong ici na tima nangai. Ngai na kenda kaka kinjonje ya bana bandeko.
yo moko yibi papa na okenda kuna na lubi kinjonje kasi mbongo di bala na so kama takaka mwana ndambo muke pona nini mwana ze mwana nangai te kasi na usala nini sikoyo isengo pese ngai ndenge bokula lubinde mukolo ya poso ko yakopesa mbongo masanga mama na yibite isengo na zena ngo iselo kula ndeti ave study class bato nyonso bakufi nga sikoyo parachute na tikali na kite ya wana mama sikoyo ndenge na study awa na so la programme na banza lubi na okenda pa ya tata mwasi na nani makaya mayamba makaya mayamba na kenda kuyibisa ye na kele susu pa mabasiesi manganziemi mandala bango nyonso bakoyiba ise atuka banduku na bino bakoyiba te makaya mayamba mpe ye bakoyiba na nkanga nziemi yango kankalo oyo nzambe na ngai oyo ndoki te bonjour papa oza ndoki ta te papa bamokuloka nde ntina moi ngungo oyo mpe olingi kuloka nalaka juste namona bino papa mwakala ngai bokelo na telemi kamata esika bwana merci papa merci wona ndenge napesi yo esika ovanda ngai na telemi yo sala nini tata mbana ya suka ndenge azadi awa akamati mobali akamati fiancé soki oyebi te poste oza koya baza koya kotika mbongo na ye ya masanga oyoki ndenge oza koyaka awa tata na boyi oya kobebisela ngai makambo awa oyo ezadi isengo libosu ngai nakamati na famille yaka na ngai eza kokendaka kaka nde makambo ya baninga oyoki tata mokolo na komona yo lisusu awa na kobokela yo mbaso mpo na moni lokola nde tolingi obiebisa makambo na ngai ale telema telema wayenda naza mwana yo wenda kiambodi tata kenda malamu yo busepele na ye sikoyo nani bala na kankala oyo ndenge nani oyo kankala oyo akopesa yo eloko nini tala ndenge alati kosatima lokola dibanke nyako mbali ya suka busu na porte oyo anzalbal ambunzabal peside Kiko bino ngaza liboso bien ngana ndaka bino sina sina tuza ukenda nsira Bemba qui te vend du coup, ma belle. Elle va changer, hein? C'est mieux. Pour vendre la terre? Pour vendre les nina. Et yo comme le naziel. Et ça? Oui, vous me l'ingétez, hein? Tu ne dis pas on dit aux oiseaux. Au moins, pas si on veut vivre pensa. Ça faisait nina. Yo ni koyoka batte. Obota na mwana ngo aolata nini akolia nini so mwana botami aolia no nini isa nini omi yokele no mawate o bat ba oloba no yo so yoka na yote yo ngo saka o isa posa na kwani ko na lobia abanda ki kutara kaka na miso abanda ki kutara kaka na miso kumema mukumba kubuta isala kama lamu pongapi ndengi sana asimi na buta kiye yepe difa buta kasi tangu naza kutada ba condition bino luzago kupata kana na ngwawa kudia na pasi soki aluta kini pa yanga tete papa kimbongira pesa nga 10000 lukudia te sikoyo yo okeko kamata dibumu maternité isa mbongo mwana tangu akubutama po banda kudia isa mbongo mobadi musala te yo yikaka kobina kiyanga nzira okeko kamata zemi siko ndengo okeko kamata zemi naza kuyiba te mbongo ibanda kukuta wapi mutu pena banda ye kusenga mbongo mobadi abanda ye kuya kuzwa mbongo soki na bengi jile la mpori okufumu bikutu
na Suisse akamati mbongo atindi lelo oyo atindaka lisusu mbongo te oke nga nalubaka na yo na ebandeli safi nga naza kokamata mwana na ngai yo mpe zonga epai ya baboti na yo nga mpe nakamata oyo nga mwana nabokola mwana na ngai ande mwana akakolako epai ya tata mwana epai ya tata na ye akolaka te yo olinga kozonga mpa na bino nga mpe asemi na ngai azongi mpa na ngai lelo oyo okoki kokamata mokomba okodia nini maternité nani afuta mwana wana akonguluma akulukadia potopoto akulukadia fufu pamba pasa pamba ya sende kuna bina pesa ki okotoi asimi ngala za kubende yi matoi kilo batune no kilo deja obandi kilo obandi kilo siko obandi kilo to wole nini yango Safia c'est pour nous melingite ngala pesa ki okotoi ya zonge pa na bino raison no condition boza nango ti ozino zemi onozona lezi obandi kilo ya sapo milingite umilingite ya zo na pango aza pango siko vandi kwa mwa malamu vandi na opa leza calme ko siko ina lobi tokende tosoma ya kifumu ngondi ekogisi sansa boni sim yaye obandi na kilo te zimi ke ukokisa simwa ata ndenge bakendaka kilo yebi te umoni ndenge nga na yebisaki okokitololele ntimukutu oza komibukila kaka leri nyonso nzete na litoi siko 6 mois wana otikali na sanza misato ni kilo oza komata te oza koyiba ndenge mwana aza na ndenge akati te oza komona ndeko na bino makambo azaelingi te mwana na yo mpe aza mabe aza nango aza nango ata yo mama oyo oza kokanga asimi mabe mwasi nyonso oyo akola soki omoni akamati zemi eza volonté nga azokona ne yayebanaaswa nde ya simbi akozo epa na bango tie koma nivase soki mobali mpe alingi yango yo kona ne kala mwana te ya mpe fota yaya aza na yebi sikoyo ndenge luyokanaki na bino mfumukikota kwanye akisengi alusalilanga kosima bazoba bakusalila bino kosima bazali kotia zemi sengwale bato mosusu basansaka zemi babokolela bino zemi babokolela bino mwali salaka ndenge wana bino basemeke lobongamaka nzila ngambila luyebi yango bino mibale lubunga balukola lusalaka sosesereri na ndeko na bino mubadi lusalaka sosesereri na ndeko na bino mubadi ngai akubianga nga koko kasi bino nde soki lelo mwana abimi mwana mwasi banani bakodia ande muluvunga dikikaka sivwati kulike bato basose makasi boye ndeni nango ya kolia kuna pasi ya kolia vraiment na pasi yaka panda tosolola nano nazobena excusez-nga pardon yaya est-ce que liboso nga mboka basoyi boye nazobena ceinture nu nalati yango mokopasa bote ezanga wana nga nayoka nanga pasi te pasi nyonso ezongeli yo nayoka baloba bongo ezala etali bango lukanga basilipo tika basili bafanda mpe nzambe mutakila bango baza kosenurire na motu na yo il y a des choses très importantes neti oyo ngai eza te ke ndenge ekosai ngai copine na yo $100 grand frère na ye me ngai soko oyo nazoyebisa yo eza soko oyo mosala na ngai nakoma nasokola batapie epesi ngai limbisanga chéri nayebi ke vérité blesa mpe zwa bolamba mokili bolamba nzambe te me bolamba mokili yo kosanga na $100 me bolamba mosiko mokili siko epesi ngai multiplié par 2 nakosaka te nasalela sagesse
Oui, quand il y a un tapis, il y a un monsieur à Bengaïngaï, là sur le tapis. La salle de l'épée Moussala, il était très content, donc à ses pays, la salle liée. Au lieu qu'il a payé $30, mais tu sais, le monsieur m'a payé combien? Combien? $10, $20, $30, 40, 50, $200. Le monsieur m'a payé $200. Je te dis, tu ne vas pas imaginer. Seigneur, Seigneur, tu as sali. Mon kilindé sali bongo. Bah, je te dis, c'est que vrai. Tu sais, ça m'étonne. Hein? À l'époque, à Seigneur, on tambola, manoutu, le coïnega, Israël, Bandolia. On a la fournir ma propre effort en angaï. N'a coûté un moutou, mon kiletin de l'enga moutamte, maman, je te dis, $200. Tika Magamanzabi, $200, je te dis. Même ta côté 4, vous avez une idée, M chose à $30. Mais ma pécho $200. Même ta côté 4. Peu importe. Nzambe moki, je te dis, ce type m'a payé $200. Chérie, ils ont bien vraiment la maintenant, je n'ai pas de téléphone, moi Android. Yoka nana. iPhone. Yoka papa. Si simple kaka. Yoka chérie. Comment ni ba iPhone, ba Android, ils en ont bien. Basi ba le scromoko. Ta avec ma sola $200, ta la force na côté si matama. Oh ha. Pona songa mbongo. Bon matin, quand je sortais le matin, je $200. T'as la messe. Le meilleur cuisinier au monde, ce sont des hommes. Oui, mais na lobi ke pondu. Lambaka pondu tsa mungu apambe ezaki toto. Mais so otie moi aïe ndembi, litungulu, aubergine, pondu esali moi leke mafuta. Na lobi papa, eza idée. On a pesa yo. Ouais. Omoni mwa mbongo wana, eza belé hein. Pour na biso, oui. Idée na ngina pesa yo. Okenda atanzela pa Kongo. Somo ba makala, ubi omo pino koti na ba mboka na kati. Opesi mbongo ba chef coutumier. Ba kati ba nzete. Otumbi, ba lakisi yo pona yebi ko yebite. Balakisi otumbi osali makala moi parti muso opesi ba mamana o bakenda bilanga opesi bango mbongo bazwi ba manyoko basali fufu batie na mitalaka o charger na basaki. C'est vrai. Muso basali leo bakwanga ata mo saki moko abo. Avec $200, t'es sûr que ça va suffire? Koka chérie, na niveau mboka kuna banzete wana zanga na okutu musala tango pesi bango mso ata mwa $20 pona banzete okomona po bimise msu $50 ka pona makala toye a mwa pe $1000 nzamba ebinenga multipliaka tango goya tu sais je sais pas trop mais je suis en train de voir avec le braise tout le sac de braise ça peut faire quelque chose là mon pour la grande idée que louf n'habité loufté loufté kuna na mona marchand ekoya Kende kako na peso chérie na tie nzambe na nga liboso omona ka nyonso eko avancer. Ça va? Oh let pe na masalite nga na lobozo opesi ngata $20 bien $30 nakende na sombeli mwana ba petit bateau bilamba na koti ballon na luki mu bilamba pe abana ti si kwa ta gant ezate na tie kutu motema. Wana nzambe nozo baswe nzambe na bino wana kwalinga ngate. Mbongo ko mona na muke ti. Ali nzambe na bino na linga kote. Comme ça nzambe linga ka yo. So nzambe linga ka ote ko bele pemo zana ngo. Mabi franchement je te dis, au moins j'avais prié hier hein, j'ai prié notre Père qui est aux cieux et après j'ai quand même demandé à Dieu de nous soutenir qu'on puisse quitter un peu cette parcelle. Tout le quand même moni ba voisin au botika ba po c'est pas bien. Nzamba osunga yaya tango bandu kende ba voyage wana bakwenda vutuka nzamba asunga au moins pe elongo ba voyage ba Congo et comme ba voyage ba Chine ba Dubaï au moins pour kepe France ba voyage ba Chine ba Dubaï wana France wana pena mwana mbala moka ndenga za bébé wana akena yeso soki comme fan de la zone en France souffrance biso to monyo en tout cas souffrance nzamba otika biso nzamba na contrôle nyonso. Ça va comme ça.
mbongo on peut la tika que tu les un jour comme bawana elle est kata dans côté na kata kuta maman $200 mais c'est Benjamin Franklin des billets sans ça et pas de les personnes bonjour madame bonjour madame bonjour madame bonjour monsieur bonjour ils ont quoi mais ça là on ça là quand même ça fait tu vas sur le partout est-ce que parce que on ça là on encore ah pour tout ça na yo so mu pa ya zali na on soit taf pour mon koto lelo ya yo lobi ya ngai likamba mabele sangwema nalolinga théâtre na minya to ba mike maboke maboke likamba mabele sangwema Ça va? Oui, papa. Papa, ça n'a pas Papa, Zani. Non, ça. Ntalinga kobongisa kaka nsima kuna. Non, ça, c'est surprise. Surprise? Non, ça, surprise, quoi. Bon. Selon un papa. Il y a ça, papa. Il y a Jossa à lobby samedi. À Zouan Alpang. Na famille nae baya kosenga facture à libala. Wow. Eh, je sais. Nous sera supposé makasi benga ko ka sentiment te. Nzembe na kamite nga ko femme mariée. Moi ça kitoko batiki la ga tante. Chérie, ils ont bien de ozo ya pa msuzo biminanga. Mais nga ebi que vous êtes marié. Vous êtes marié. Siko nayebi siko obalanga na mwasi ona siko to bando vivre ndenge ngam na yeso na za marié te me fisa papa mutayibisanga ki uza marié donc yé asaka na secrété hein on les kamba secrété pas ayibisanga déjà vérité que oza marié ezopi mabete pour na yeba ke mobali na vivre na ye aza marié mais siko mais fallait azela ndenga na yebisa yo c'est parce que ngam tapesanga yo c'est fils à papa. Alpha a quand même la maîtrise. Non, mon amour, n'a pas marié. Comme ça, on a autre base la capote, ça la bosse, on a un dac, comme bien amaté. Son bien à tape son amsala. Il y a que l'on m'a moté, hein, chérie. À quoi il s'en fait? Bon, c'est pas un problème. Attends, il s'agit qu'il n'a pas marié. Absolument rien. Bien sûr, n'a pas marié, n'a pas moins n'a pas. Mais, si on a comme à tel point qu'on soit deuxième bureau. Nazouta musala na kozonga na ndaku ezosenga père mofe mwana yamba papa ye ayambi na nzoto er mwana ndaku ba servir fe panzana ka mwana so panzana servir eloko te esenga père mon chéri omondo ke musala yaka na tondolo yaka na manga rien siko musala na so sala andi amboye ngai na na mwasa mabota ngai abota na na mwasa mabota donc o nyoso buka nombre nyoso buka nombre nyoso buka. Non, attends, il me passe à 5 numbers. Voilà, il y a un peu. Oh! Alors, mon amour, il y a sa papa, tout ça samedi. Ce que c'est avec sa banoko, avec sa banoko. Ce que c'est avec sa tata moisi, avec sa tata moisi. Samedi, tout ça, il y a tout ça, farci. Là où il y a un la maya. Na lubé, na yibisaka yo. Mubali asala kake. Kokato kima na biso bakongo kokato kima ça la gâté au commune de ça fait papa bien ngambala bon ah mon yonde yo ali bisaka on bandit déjà kilo baza kutuna yo ubandaki kilo osalela ete fumu mwana mate yo mpenza osala kwa basi bazalaka te na baeta oyo mpenza yo oza nango yo kokozwa mpe zemi obandi kilo te osalela ete te na zemi nakolia ya bien te yokangala nalobi sikoyo asali yo boye ndenge obandaka okutwa mbongo akuliawa sikoyo zemi lisusu na kilo obanda kuya kutwa pa ngai papa mano kivovaka mona kivovaka
Si ozwi ka zemi ya safi bongo sikoyo oteyanga manini oteyanga nini ta yo mo esika osuki bazemi nde ya kolia kutu awa bona mwana su ya safi si yo ozawo omanuga ye oyo nakangela yo American noir mais ezala yo namona mobali te nini oza kotya bongo obutela awa ndako ya mobali na yo mama na bino ntango buta bino akendaka pa ya babokelo na ngai te tala soki na bwandi awa okomona na ye mwana aza na libumu nenalimbisika papa abona bateka zila nselala lukwa njeke nakubeta mwana temela buma ye boye te akende ok wana abiba ozongi ndako zila na luka ta marto ozolia malamu te okoki kokufa na kobota po mwana wana aza na besoin ya sante sikoyo tokosala sikoyo nini naluka na tokosala ndenge nakozwila marto faso azotraite nga yango wana gelo luka mpona moto mosusu yo fo Dala. kende yebisa ye otela lunga bima obota kuna nzela kotambola eleki yo luka marto na bamba ye nakubima yo teme nakubima koko lunga lungwana bimisa ye allez sorte bima nalingaki na beta nabuma koko na libumu nabambi yo kibota koko akufa yo tika mekene ale sorte kende itikali yo pe bandu vuandelanga na ndako soki oyo bakoma nini la libele na yo soki bakoma nini elingi olakisa mobali te soki pesa nyonso moi nayebeka te yango yo mongala okamate maladi na bino ya nzela ya mai opesa bana koloba na ngai bamfumu lengi betutu yangaleri keri ka ko community selma batuge ni fumu ino keri kushe papa uki sarisa bana bayalwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo television na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi ima theatre mwana mambodi landa YouTube television Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala maganda boyigoyela ungeri ki maganda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala Makingumba wele Ichebe France Maître Mende na Luanda Yemeni Ambrose Muntu na Suisse Yemeni na tugo ile Dadima Mwendi na Suisse na tugo ile Makingumba wele Chokis Dilugi makingumba ye Antuka
Petro Makengwe bwegajirila munzila Swisi ya yakine munzila Swisi mengi umbona